Mamutu kwa yibi na ardente Bobo Mamutu ardente Bagaze munene boye po mutayibi Bokati life na ye Bokati bomo ina ye Bokati bomo ina ye Bozofi na mutu Mawe oh, that's sad, yeah. Ça fait pitié, hein. Tala aussi au balo la caméra, mutabana ko filmer a balo li caméra to monde elongine na ba kabelu ba plante. Bande ko moyen to cha image ezate shko ba to bele ko mona image wana na Facebook ezali. Awa soki to cha yango ba okanga chaîne le kakuti te obeta te. Déjà penza baza ko torturer moto ba fini na ba soda donc babomi de agression za makasi. Voilà na Facebook de monango partager la vidéo et surtout liker et activer la cloche et ça la bien makasi de temps à autre bozomaka bolanda ba analyse na biso na MDGD TV mafuta ya sika to ça atoli to terra par rapport à actualité Nzambe apambola bino Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tono pe popa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tono pe popa MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika. C'est la famille, certainement vous allez très bien bandé Koba Bolingo. Les amis, et très rapidement, on a ça, tout peut passer message Oyo. Quand on a vu ça, tous ces réseaux sociaux bien, tout est bien combien réseaux sociaux sont pour l'information, puis pour na ba solution na ba mambo ebele. Et ba vidéo yandi wana biso o bozomo na ya mobile na kombo Yves Sakila. Frère na biso autre côté biso il y a 2 jours passés. A Koufi na Irlande. Et ba torturé si je peux dire. Na police. A peta miloro la nyoka. Moyibi kutu bien. Et nase en Cuba à Koufi. Ba image ezotambola moi ko postango awa ezate so na moni na TikTok na osa collage mais nga so bina postango ba okanga nini TikTok et permettre te ba bloquer ngo très rarement ba compte musu ba kipa ngo penza te surtout ba compte mingi za mike des fois ba vidéo musu sur les karanango mais ezate trop sensible vidéo na nga so na tiango awa ba ko bloquer compte pardon ba okanga vidéo wana et vidéo moi à plus ou moins 4 minutes na ndambo bato belé ba moni yango ndenge nini police une affaire à je sais pas une dizaine de personnes hein bato moi ebelé ba policier ba mateli garçon o na certainement bo se rappeler les solo ya Floyd américain moko ba finaka boye na États-Unis wana kutu bambila na bazara so 3 ka ya pamba bandeko non na okimawa na okipasi. Et en tout cas, les réseaux sociaux sont alertés et ça n'est pas si balobi c'est vraiment racisme hein? Donc comme on a eloko wana bozo ka on a sango babambi na mabele parce que mbila aza so akangi muto asali neti crime hein so bazuyo pour te maîtriser il faut pas bambola mabele
police awa ya poto na ebité pourquoi ba fonctionnera bongo il faut ba bambona mabele moi biso ndeza na Congo bozu mutu na embuscade OK botie maboko na sima botia kraka police akangi o kraka lo ba peut-être so ba naita musuko Olanda yo boke ko kweya kuna ko se retrouver na mabele mais OK so ba zuyo bakangi yo o ka ba tie o kraka to ba bandi beta yo na Afrique ba betaka ba zipio tam so ba mbata e tie ma kraka awa ezala bon te awa ata so ba neno sa matata te so ba suspecter yo. Oh, surtout ceux qui non, oh, net mo kima. Bakangi yo. Ato bundi na yote pour te maîtriser faut ba bambola mabele. Et puis basala ngona malembete, basala ngona brutalité. So baza ebele bango tout ba linga yo ba bambio na mabele ba matelio. Bandeko epesi ma epesi pasi ba koisi ndo mobali na se. Déjà azalaki na se. Azaki déjà faible. Azaki na état déjà ya abandon bande konanga esalinga mawo esalinga somo bazui na ebite na bengango kagul foulard kitendi moko azaki wana azui foulard moko ezalaki wana soki kagul soki kitendi alingi yango na motu image eza penza ezo na olo bala bino ezo mona na image bazipie yango wana batie elongi na se moko aye afukameli na kingo do azui genou afukami na kingo mwana mobali oyo asuki kana kofuka mate bandeko afini bobiso bakobo mataba donc afini azui penda force na nyoso et puis bon mona ninga azo fina azo nie mapenda lokolo afini bandeko eloko pesinga pasi nazo ande mwana mbala azo na lingala ba benga on hein le monsieur est en train de gémir na ikongo baloba ko samba aza ko samba mo mbala peza cho ba obike azo beta loboko na se oyo so taba okata moto bandeko malgré ba cri garçon azo pousser ba continuer ko fina et puis mutu mwindu mo aza na kati wana bazali ba onsu mindele mais il y avait un noir au milieu azali na rasta bona petit so ba monaki azali pe ko so ba policier bisusu la plupart ba policier na moni mindele bazali mikolo bazali ba koko na ba koko mais wa mutu mundu azali jeune akora ta webisa bon ba lembe sekete ba étouffé o ka ya ko étouffé bandeko ba fini moi mbala zo beta lo bona sa zo ganga azo gémir azo hurler ti suka nango akati moto akufi c'est un Congolais certainement ba retourna sali nini ndenge toyoki balobi ke il avait volé c'est vrai qu'il y a des infractions mais bako traiter bako boma été pour aibi bako pas traiter ndenge ba traiter on a été pour aibi et puis lo on aiba yelo nini en fait na sala vidéo pour na passer message oyo yande on a vu so Kongola kufi et puis si passe et puis si mawa et ya motuya na ngana benda matoi na bandeko bovana na diaspora et bandeko ça tout ça la très attention na bamboka ba mindelo tozo vanda oza mutu mwindu atoza na nationalité hein atoza naturalisé okoma british okoma soki nini okoma soki nani makila na eza ya bato mwindu poso na yo eza ya bato mwindu moni mundele to pe mwana mundele eya na elo moko te crime moko te oyo akosala bakobotole nationalité po batinde so na mboka nini impossible si fois kota boloko kana mboka wana mais yo il y a des ces crimes là sur commettre to pe so sali bakobotole nationalité wana après kobeta boloko ba refoule ba zone sur na mboka na bandeko na bamboka bapa yo tozovanda tout ça angele tout ça très attention tant aux yeux ça bato
faut osambelaka bareseau eza ebele bato mosusu baye na bapoto mipepe ya baréclamation elandi ye akeko to se retrouver en train de faire bamakambo moko oyo ezohonore te du coup ememeli ye baproblème baanui taneti na minute ndeko na biso aza entre ciel et terre likolo ya eloko mo ezanga ntina oyo amonaki azwa to mpe ayiba to te ya bana na biso moko mikolo toyeba kose comporte ezopesa mpasi ezopesa mare mais bon que voulez-vous nzambe asunga biso comment toza maltraité et comment tozali rejeté na société to mpe na mokili ya bato bakongole nyonso oyo eza baaccomplissement ya bamessage na ya basine nayebi te bato mosusu soki bino bozozwa yango ndenge nini naza parmi bato bapesa message ya congolais préparez-vous pour bozonga na mboka na bino l'année passée bato balandanga vous vous rappelez napesa un message ezalaki l'année passée oyo na 2024 Dieu merci il y a eu des gens oyo bakomani na bacommentaire mpona koconfirme ebele balobaki merci malgré bato kofinga bazangaka te bainconscient bazangaka te balobi lamba lia yaya fuda kumputu bakotraitaka yo neti mondele te yebaki mondele ata asali sambla kolinga motu mwindu moni eloko na koyina poso oyo eza neti ye te eza ine ane eza kati ya makila kirasi wana tobengaka wana donc kose trompe te surtout bato ebele oka kolia wa bana ebele abotami awa aobunga rumba okanisa neti keno akoma mondele de trompe toi ndeko mwasi ndeko mobali toya po tokoluka kande biso moko toloba yango luka mpenza luka kangisa bomba parce que il faut zonga na mboka na yo nayebisa ye bino na bamikolo ezoya oza na bezo baye biso te modèle po te okoma okoka te ere yango oyo yeba kozwa badisposition esengeli tala nde bamoboma biso lola banyama partagez vidéo que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa kokanino yanga nzambe oni masomo ya ekulusu mponanga okufa sekwa po yo ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon, tu m'as rendu intouchable. Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu. Lise kwana yo tu komine balongi. nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.